Bandeko babolingo mbote na bino partout bozali boza kolanda le révérend pasteur Jacques Dinabanza, fondateur et association de Bakongo Nzila Imosi. Bandeko bokoyoka nga lisusu très bien. Bomonaki ndeko na biso Mbemba Jean-Pierre Mbemba autai kobima biso nso sepelaki. Biso nyonso bandeko na ngai toaki na esengo ya komona Jean-Pierre Mbemba na libanda. Mendeko likambo na koyebisa bino lelo eza likambo moko ekosepelisa bino te, mais bato balinga koyeba vérité bakosepela mingi. Parce que eloko eza mabe na mboka na biso tellement ba étranger balekinyo ebele bato balingi na ba vérité te. Alors bandeko to menaki banquête to vérifier to komona que Jean-Pierre Mbemba c'est aussi un Togolais. Azalaki pe azalaka mwana ya Mobutu. Bandeko to vérifier ngona bandenge nyonso epesi biso résultat wana. Naza sûr que bato bazaka ba fanatique. Bato balingaka mboka na bango te. Bato balingaka ko comprendre te. Balobaka di makamuni susoyo, di makamuni susoyo, mais c'est une vérité. Bandeko na ngai biologiquement papa Mbemba soki Salomono soki nani oya métis biologiquement akobota mwana neti Jean-Pierre Mbemba te. Bana nyonso ya papa wana baza ba métis. Mais ebani ndenge nini ndeko Jean-Pierre Mbemba azala na couleur wana na nzoto na ye. A priori ye pe fallait azala métis ndenge ba meti ndenge bandeko na ye bayali. Bandeko na ngai o bozolanda za musala nzambe nakoki koya te na leka pona pesa bino information ya lukuta. Soki nga na pesi yo information oko vérifier ngo ti okoya komona ke na lobilo vérité. Mais lokolo yo mesana pona ko finga éducation no eza pona ko finga o finga dezo loba. Mais jour oya ko découvrir que ndeko eza vérité okoyoka soni oko changer pe lisusu makabo komaki te. Alors okoti na kati ya malédiction. Ndeko na ngai Mobutu tangu Mbemba Jean-Pierre Mbemba botami Mama Antoinette Mobutu azaki saisi na faire yango. Avant que Mbemba botama ayebaki déjà que mobile na quelque part a tient moi ses amis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mobutu est parti contacter Nani Mbemba, oyo azasuki portugais ou polonais. Alobi, en tout cas, ngana kokuna eza uyinde langai. Moi no soka botami, eko zali sengo mingi apporter kombo na yo. Moi na eko botama. Mbemba Salomono alobi mais moi non nga botami et vous a difficile ba toi croire que à moi nanga parce que ngaba nanga nyonso baza na poso ngai. Mobutu alobi na ye tsaka kombo na yo et usale rogote to kobundaka malembe. Papa wana azu kombo apesi Jean-Pierre Mbemba comme moi na ye. Mais bande ko kozale sengo mingi Jean-Pierre Mbemba azana droit à réponse a expliqué biso maman na ye nani to papa na ye nani. Mais ce qui est vrai que Jean-Pierre Mbemba a contesté le Cameroun dans l'obité. Bande konangai bomonaka ça ne va pas entre bana ya Mobutu, vrai bana Mobutu na bana ya na Mbemba Jean-Pierre Mbemba ebelaka te. Jean-Pierre Mbemba na bana ya Mobutu ebelaka te. Alors pourquoi ebelaka te? Période moko boy Jean-Pierre Mbemba akomaka même conseiller à Mobutu. Ndeko na ngai entre Kabila na Mbemba bana ya Mobutu baponaki na bango Kabila. Baki na besoin ya Jean-Pierre Mbemba te. Alors pourquoi? Bino lobi ke pourquoi ebelaka te bandeko na ngai? Bandeko biso to vérifier qui
et puis epesi biso net. Tala taille ya papa Mbemba Salomon. Tala taille ya Mobutu. Tala te ya papa Mbemba. Tala te ya Mobutu. Tala elongi ya zanga. Couleur ya zanga. Mobutu na ya Mbemba. Tala bilongi na bango omona ke batere ezali. Tala mwindu na bango omona ke batere yali. Tala bataille na bango omona ke eza na kati. Mais alors Mbemba oyo Jean-Pierre Mbemba azata ni loko moko te ya papa Mbemba. Bandeko na ngai naza mu Congo. En plus na musali na Nzambe. Dans les veines de Mobutu, ça Congolais ezalaki. Mobutu était Togolais de père et de mère. Boye biango ezanga te na expliquer binango. Donc on confirme que Jean-Pierre Mbemba aussi c'est un Togolais. Mais puisque son père était Togolais, donc Jean-Pierre Mbemba aussi c'est un Togolais. Alors ndeko na ngai boluka bo vérifier, vous en avez droit à réponse. Après vérification, boluka bo pesa biso nini mama ya Mbemba. Soki par exemple mama ya Mbemba azalaki mwindu net makala. Mais lukola papa wana za soki portugais soki nani alinga obima na ten ya papa wana papa Mbemba. Alinga obima na ten ya mama wana ya mutu mwindu te. Ndeko c'est vrai. Yozo landangai. Ozomo na ngone tezaje. Message te. Ndeko mundele. Soko muni mundele kangami na mutu. Ayebi ba origine na ye. Tshisekedi awa mundele alingaki ete à cause de pouvoir te nini te ayeba ba origine na Tshisekedi que c'est un Congolais nationaliste. Bien qu'il a foutu lui aussi la merde dans notre pays. Mbemba babimisi ye boyebi wana. Mundele alingi azongisa biso susu na 1+4. Donc éternel recommencement. Mundele alingi azongisa biso susu na 1+4. Na Kasai abimisi Chilombo. Na kote kuna abimisi Kamere kote Baswahili na Katumbi. Kote Bangala alobi Jean-Pierre Mbemba bimambangu yaka. Côté Nabiso, Azobimisa Dokolo. C'est pas pour rien qu'il y a Dokolo Bimayi. Vous êtes des enfants. Il y a des choses que vous ne comprenez même pas. Alors, Nabatu Nyonso Oyongana Tangi, Nani Congolais. Nani Congolais à 100%. Nabatu Ngana Uto Tangi la Minosiko. Nani Congolais à 100%. Omoni Jaba Mindele. Abimbemba Yo Yaka. Ozana Kote Bangala. Kamere na Katumbi. Italien moko burundien. Italien juif moko burundais. Congolais azate. Chilombo. Azana bakima kila bangolais. Chilombo zaka mwana Tshisekedi. Est-ce que boye bien monté? Oui, bien monté. On a ce bien monté, c'est grave. Maman Marthe azana makila ya bangolais. Chilombo azana sur la 50%, sur 100% yangolais. Ndeko nangai mundela ko lukate ke yoza 100% neti ngabo abi yaka te. Talaka biloko nyoso mundela chaka. 1+4 la liboso ezaka banani. Ruberwa soki Rwandais. Onanyo yo papo yo Yerodia soki Sénégalais. Kanambe Rwandais. Kaka zaidi ngoma mutaki Congolais, vrai Congolais, baboma ya kufa. Bomoni je ba mindele bandeko na ngai. Bomoni ba mindele ne ba kopelaka.
Alors, sikoyo balingo champion na Jewana susu 1 plus 4 mais avec Kabila. Toyo kanaka moi transition moko ya 1 plus 4 avec Kabila. Batie côté kuna Katumbi na nani na Kamere l'étranger bazupe o nani Mbemba Togolais ba yesusu pa ya Dokolo babi bon Dokolo pe à 100% te to zoye ba yepa Chilombo babi abo Chilombo pe à 100% te côté angolais et puis ça bala pe moi c'est à Rwanda ya Rwanda ah tu bozomona babino Congo mais mutuneti ne mwanda tse bakolinga ete mutuneti Justine Poyo kasavu bakolinga ete mutuneti ngai bakolinga ngate jamais biloko ndenge wana alo bandeko na ngai contenu ya sa mai o ya biso et pesi biso kamwe eloko ndenge wana et c'est par là que bauti kotindila vite fait ba origine ya Jean-Pierre Mbemba bandeko na ngai bino tolanda ngai naza na service de renseignement moko eza à béton ya makasi le plus jeune na service na ngai aza na 50 ans le plus jeune a na 50 ans pour na kolakisa bino degré ya service de renseignement ndenge eza na force ndenge service de renseignement wana pe eyebi makambo ebele ya Marie Rose ona utolo ba bozolanda donc bandeko na ngai naza ko affirmer bino que Mbemba Jean-Pierre c'est un Togolais et c'est un enfant du dictateur togolais Mobutu. Olinga te soza mutamayele olio finga yo po pousser banquette na yo. O mona banquette na yo e ko pesa yo nini. Mais biso banquette na biso et c'est pesi biso nyonso qu'effectivement Jean-Pierre Mbemba aza ki mwana ya Mobutu eno ya Jean-Pierre Mbemba. Eno ya papa Mbemba. Et soki tembe un jour bandeko na ngai test ADN et kolobela biso vérité. Mais nga attaque musala nzambe. Bolanda ko botala papa Mbemba ndinga zali, botala Jean-Pierre Mbemba wana ndinga zali. Botala Mobutu Zanga ndinga zali et botala pe Jean-Pierre Mbemba. Botala taille ya Mobutu na Jean-Pierre Mbemba. Botala taille ya Mobutu na Zanga. Alors botala sko taille ya nani? Ya papa Mbemba na ya Jean-Pierre Mbemba rapport ezata mukete. Rapport ezata mukete. Alors li solongo bandeko na ngai ndenge na yebisi bino ke Mobutu alinga ko tia papa na liwa ba boma ye même na ba militaire ba garde corps ya maman Antoinette. Donc il faut koyeba ke maman Antoinette akufaki je crois na 77. Voilà na 77. Alors Mbemba wana asa botama. Donc conflit wana et ben on continue toujours na katanda ko ya maman Antoinette na Mobutu. Conflit mais on continue kaka jusqu'à ce que il fallait pas bêter coup de pied dans les poumons à Koufa pour na le wana. Et là on se sola ningo loba na banzi boya ko remarquer tant Mobutu akufi Jean-Pierre Mbemba abengisaka mama Bobila Dawa abengisaka ye pona nini na bombi na koloba na ngaite mais na yebi pourquoi abengisaki ye. Alors yo congolais lukaka oyebaka soko moni nzambe atelemisa mutu nyonso te. Nzambe ayebi atelemisa banani. Nzambe atelemisa d'abord un bateau babanga te et puis bateau yo pe bazana passer moko ya bien. Ngana kati ya mboka na biso nazana CV moko a béton. Nzambe ayebi yango. Ya ona atelemisa nga bi bon que no telemisa ba nanga ya Congo central pona association de ba Congo nzila imosi. Bandeko na ngai avant Géliot Tozo Banda na banzi makamu nyonso ekokoka na banzi et je suis sûr pas na banzi je suis sûr makamu nyonso ekokoka alors na koleka bo sepela na ndenge oyo bokoki ko sepela. Alors nazo demander na mama Pati Labelle journaliste vice-présidente ya Nzila Imosi azala prête passer mikolo yo akotonda na ba vidéo. Vice-président nani Pedro Kanda azala pe prêt parce que ako kabola makambo ebele ya zape vice-président ya association Nzila Imosi.
bandeko oyo baza ba Congo te bazokota makambo ya nzila yi mosi eza mawa mingi biso ba Congo soki basosa bino bazana ba association eloba na biso eloko te parce na yebi toyebi ke boke musika te vous n'êtes pas des gestionnaires mais soki comme que association sikoyo ba Congo bino se bozo ganga ganga parce que vous avez affaire à des gestionnaires oyo yo so batie mutu na se bayebi basala ni alo bandeko na ngai na pesi bino information pour malamu pour les Togolais Jean-Pierre Mbemba et pourtant na sepelaka na ye baka penza ba vérité oté mais tant ba ye ko tikilanga on a se mai ba bitala ba origine mutu oyoyo mundele a besoin mutu pamba te mundele abimisi Mbemba pour na masekité ayebi pourquoi abimisi ye azana plan na ye à 1+4 azana plan na ye bandeko na ngai biso basala nzambe toyebi belé na biso que toyebi belé bato belé ba confiera pas se confiera pas na biso bato belé ba yaka tikini biso bato ba vérifier biso résultat moko bien bandeko ba bolingo merci beaucoup nzambe pambola bino ezali ngawa bino le révérend pasteur Jacques Dinabanza naza na France merci et au revoir.